na scène ye moko bana tongo tipo kwa c'est zéro pomba scène nyonso bakomo nyonso obengaki wana ye na babombo égale zéro tomoni ki pomba te plus bozongisi na se donc elle a besoin de gens ce n'est pas parce que aza na chaîne que baacteur oyo bazala na bachaîne te bajouaka te bomona bango bamoin que rien il faut baya komandie epa na bino non vous devez respecter les artistes ata baartiste neti je ne sais moyen natanga kombo eza te mais baartiste nyonso il faut bo respecter bango parce que sans bango même si la wana aza eloko te donc elle a besoin ya bango donc boyaka te obino baartiste comédien bolobela bango on dirait moi bamondia moko boye bayaka na bandako na bino kosenga vous devez les respecter s'il vous plaît moi respect ezala ce n'est pas parce que je ne sais pas comment dire ça mais mérite un peu respect mérite mais bango baza na facilité ko manquer artiste respect ce qui a des émission à lobby na